Mabea, Felisa Lobi, Ababa Balabino, Demboye, Nade Kazagene, again. 15 minutes ya mayebisi na Océan du Congo, minutes zomi na mitano ya mayebisi bandi ko balandi ya 15 minutes na pesi bino mbote esika nyonso zomi bino petika ete kimia nzambe tata eingela omabota mabino bandi ko balandi vraiment ya mboto kota la mama elikambola biso pambate aweza ka minutes zomi ya mayebisi nazali ko pesa penza basi babale ya nguya oyo basimbaka 15 minutes ya mayebisi no Océan du Congo mama nita babia ifoku yo moto pope ya famille mbote pe mama Adja Awa assalamu alaikum na ba musulman nyonso vraiment na lobi merci na ba prière nyonso o bato bosalaki na lobi merci moyena tanga ba kombo ezate po ezali kaka mayebisi 15 minutes mais vraiment na lobi merci na nzambe mokeli pe merci na bino nyonso o bolinga kangana ba o bolinga kangai te kasi na lobi mawa engela la mitema ya bato oyo balobaki ete Océan esengeli akufa pamba te Océan de retour avec force tango na koleka boye motolo na nkembo eke ingela la moto ya Océan de la presse pambate auti kolongola kati ya bokono oyo ngai ko mena kufa kasi talo Océan yo atelemiti tala ndege TV elengi tala komba maître Nico ba résistante combat et les soucis que toko pambate Océan de la presse azongeli 15 minutes ya mayebisi ndeka tolobaka boye 15 minutes okei mbangu wapi na Kasai epai wapi ba chinois babale bande ko balandi ba chinois babale bazali bongo na bokono basusu bakendeki na bango na mboko la bango pe basusu bazali kasi bache bango na moesika tozali koyeba te coronavirus balingi koyala ngona Congo nani momemi coronavirus pambate siko ndenge tokolo ba chinois wana tokoyeba te maladi na bango ezali nini kasi ya kamwa pambate bato oyo bapesa ka sango bazali koloba biso bapanzi sango ete tobomba likambo yango toloba te pambate makambo kobe bakasi Océan tango ya ye alobi ifona yebisa baimboka Congo ete boyeba ete na Kasai bato bamimaki ba chinois kuna bali pe na bokono ya coronavirus peto ali ko banga ete ekomela biso awa na République démocratique du Congo yango tozali ko senga na lombango ete na baimboka nyonso ya Congo botala nzinga na bilo bisika ba chinois bazali bokanga bango na lombango kozongisa bango na mboka la bango pambate coronavirus na Kasai tozali ko souhaiter te mais kasi tozali ko banga po ete tozali ko pema malamu te nzala bosoto biloko ya pasi kasi Félix Tshilombo tala makambo ekolukela biso na République démocratique du Congo bande ko tolandela lombango loko pesa bilo sango wana ya coronavirus tozali ko suspecter ba chinois na Kasai kasi tokela lombango penza bande ko na ngai na kati ya capitale wapi pai a tozali na Kinshasa bande ko balandi mvula oyo utayi ko beta esali penza mambi manene kasi bilili penza ezalaki pasi po ete Océan abilo azalaki na mbeto pe azali ka convalescente malobi atele mapamba te na koyi kotikeleka bongo te e kangi penza mikolo mibale mai ezali kobima te tozali koyeba te nini mazali kosalama na République démocratique du Congo pamba te mai ma régie des eaux ezomaka bongo la rivière na biso ya Njili kasi boni bato ya régie des eaux bazali kokoka te ko sala makambo wana po ete peuple ebika kozanga mai ezali kozanga bombo e po ete atakola Biblia balobi lo c'est la vie yango tozali kobeta mbela koloba ete bino bakonzi obotala kabiso na makambo matali mai bo sala pe na lombango pamba te bo aliko boma population na kozanga mai bande ko bangai mvula wana esali bensandi na bandako bisika vraiment bozali komona tozali kokeka na makambo etali mai pe toleka na sanibrité na lombango po etali mai bisika ka minute zomi na mitano bokomona ete ba poubelle bakomi bipai biso ba poubelle bazali bisika nyonso bato bazali kolana bosoto bazali kolamuka kasi totuni Gentini Ngobila gouverneur ya ville province ya Kinshasa kini bopeto tokomi na yango wapi peto zali suko tuna bakambi ya bakomine kini bopeto ekomi wapi pamba te bandeko bangai oyo nde bosoto kini bosoto ndenge elobi mama moko alobi Kinshasa bandeko toleka penza na lombango na koleka pamba te zali mayebisi na sima ya mikolo milekaki tozali koyoka ete mwa nyongo makambo mazali kokene penza na lombango ete ndeko Amerika oyo yaki awa
akitaki bongo na République démocratique du Congo kasi akutanaki na mona mboka Martin Fayulu Madidi yakutanaki bongo na Félix Tshisekedi akutanaki bongo la bakambi ba yekolo Congo kasi na sima na ye kozonga na yekolo aye pi na République démocratique du Congo toko yebate ayaki kosangisa bango bo makambo la yebisaka bino uta kala kala ete bako kende bobe na négociation tala to komi na négociation ezala Martin Fayulu Madidi ezala Félix Tshisekedi ezala babemba gombo bango nyoso bazali bongo sima ya négociation po ete na okele kozongisa Kabila na 2023 bongo yo mona mboka Congo olobi boni mayebisi ekomela bino tozali kokele pena na lombango na kubenga kaka kama mama Océan boni boni kasindeko tango pe kobenga mama Océan okanisaka ete tango abeli akozana posa ya miliki akozana posa pe ya makao malamu po ete santé zonga malamu kozala kana sengola ngai te tango lazana bomo etope la lobiko kasi loba na biso ndeko la biso lokwa kanza lobi sepela kapela bandeko tango bazali kobika boye osala kala bango makao malamu bandeko balanzi bana na biso ya changu balobi mama Océan penza obika malamu bana changu toko ya te po tosala makambo to yokanaki kasi kolela ba révolutionnaire balobi ete Martin Fayulu Madidi okomi wapi soulèvement populaire tokomi wapi bandeko toleka na lombango lezalaki motuna ya ba révolutionnaire ezali ya mama Océan te kasi toki na lombango na makamatali Mike Mukebai pambate bandeko bozali komona ekomi lokola masano Mike akobima lelo akobima lobi akobima jifa akobima ndele pepi makambo ya Mike Mukebai ezali pena makambo etali gouvernement congolaise pona nini banyoko limona mobali wana na lolenge o bamonaki mokolo balingai ko libérer po ete bapesaki $1800 oyo bino so boyebi yango bandeko no so bochaki moloboko la bino la poche pona kobimisa ntoka tika nzambe apambola bino vraiment biso le sotolobi bozali bato malamu bosala ka bobele bongo na bandeko ba bino o bazali ko bunda pone kolo kasi ndeko la biso Mike Mukebai ezali pasi pe mawa azali bongo pe na ngambo ya lamuka atelemelaki pe ko bundele kolo kasi ekomi sikoyo processus wana na kosala makasi penza ya koluka mwa ba maître bazali pembe na ele ko na zuma makasi pe koluka ba niko pe ba arma bandeko mususu po ete to ba pena ko sola likambo yango ba sembo ela biso kasi na ana mayebisi ndeko azali kaka la boloko makao mayema azali kaka ko kendela ba chambre mususu kasi ezali ko senga nini ezali ko senga boye na mona mboka Martin Fayulu Madidi président eli atele manano azoli kama Mike na maboko pamba te soki batiki bongo tokoya ko pomola pona koloba ete bango pe bazali ko lenga te ndeko abika pamba te soki mona oyo azali maladi yo komima mbango na l'hôpital po etakele kobika kasi boni moto ya lamuka Mike Mukebai makambo ye mazali ko kende nyamu tikini lelo tozali komona président wa biso eli azali atako kolobalika moko te pona tope ko organiser ba marche pona ndeko la biso Mike Mukebai kasi bino bato botunaki azali kaka na boloko pasi ezali ko sala ye peli bota ba ye mobimba bandeko minute zo mina mitano tozali ko keleka na mayebisi bandeko balobi bemba gombo atelemi penza bangola Moïse Katumbi kosala makambo bango Moïse Katumbi atelemi pona kosala parti politique waye nde yango tolingi toloba ete ezali mabete kasi na mboka oyo ezali na bokangami parti politique ezala kapenza latina te pamba te mboka la biso ezali sous l'emprise ya baba na mwana Rwanda kasi boni biso tozali sous l'emprise ya ba Rwandais tokoluka biso tosala ka ba parti politique yiki na mboka Congo tozali na posa ya ba parti politique te kama yebisi ekomela bilo tozali ndela posa ete to révolutionnaire tozali na posa ya ba révolutionnaire tozali na posa ya ba résistant to résister na bombo tozali nango pe tozwa bonsomi wa biso wala na sima tokutala makambo matali ba parti politique kasi bandeko musu batuninga balobi boni makambo ya suppléant ya Martin Fayulu Madidi bandeko Martin Fayulu Madidi azana ba porte parole na ye ngai pe nazali molobeli ya mona mboka Martin Fayulu Madidi te président eli kasi soki bozali na posa nango bokende koluka ye na Faden House to pe balobeli wa ye bakopesa bino biyano awa tolobaka nde mayebisi ezali kokomela bilo po ete mona mboka Tshisekedi bakenaki États-Unis d'Amérique mona mboka Martin Fayulu Madidi président elipe azali kuna kasi ngala ko yebisa bilo kaka solo tolobi bosembo nde yango nde ko bikisa biso po ete Yesu Kristo alobaki ngala azali nzela solo pe bomoy kasi soki ozali katela bosembo te ozali moto na lokuta ozali moto na satana kasi bandeko bangai nde tozali kokende na négociation soki ko sepelisa bilo bayimboka Congo bosala ndenge tosalaka nani azali pour négociation po ete bango nyonso bakei na bango koyokana kimia oyo bokomona ezali kaka kolalisa biso pongi ya babebe bato balukaki moto na moto azana oye bato tuluku ya bato la sima na ye bazaleka lokola bawera lokola bafali lokola bajibe lokola bafere gola bazali pe koluka ya bango bato na sima na bango po ete batambola bango lokola basi bazwe tuluku ya peuple Congo ndetela siko bakomi kosaka naye kasi
Où allons-nous? Et le Bible bato ya lopoto. Tozali kokende moke kokoma na suka ya mayebisi na biso kasi mayebisi mazalika kondonga kokoma po ete eyali ebele kasi awa tozalaka na minute 15 yango ni nazali koyebisa bino lobi ezali pasi pe na République démocratique du Congo. Pasi pe na zoyebisa bino. Tokosala micro baladère. Pasi. To ezokendeka lekolo. Kolia n'en parle même pas. L'hôpital onga mona huti soki misolo ezali tende kolanga okokufa. Bakisi pasi kasi toali kotuna est-ce que na ye ekolo Congo mokonzi ya mboka azali est-ce que na ye ekolo Congo bakambi ekolo bazali ilunkamba gouvernement ezali wapi ilunkamba gouvernement na ezali kosala nini ilunkamba pourquoi na République démocratique du Congo to démissionnaka te kasi mayebisi makomeli biso ya sikasika Kabila penza azali na mote ya malamu te na makambo ya boyoka ni États-Unis d'Amérique ndenge tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi oyo azali bongo protocolaire ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila bino moko boyebi ete ba Amerika balobi ete basali mwa boyoka ni bango to kosembola yango la bisiko to sembola ka place to analyser ensemble awo ezali ka mayebisi kasi esengeli penza na boyoka ni ya FCC na kashe Kabila pe andima yango kasi bino banso boyebi ete na bokoma ka ya Kabila na bokonzi waye aboma boyoka ni ya na bato na Amerika kasi Kabila tali makambo na lisu na ya lobi o ezali piège te tokoyeba yango la bozongi ya Félix est-ce que akobetama na kingakati tope ekozala boni pamba te esengeli Kabila pe asine dili wana o baza koyoka na ba Amerika kasi Martin Fayulu Madidi visite na États-Unis d'Amérique ezali ye pake ko sine mongoloto tokoyeba yango na mikolo mizali koya bande ko balandi tokeika na mayebisi na République démocratique du Congo pasi pe mawanzala bato bazali kokufa bato bazali kokufa bato bazali na minyoko kasi balobi le 8 mars ba mama penza batombola ki ngwende babango po ete ezali sanza ya mars ezali bongo sanza ya ba mama batombola ki ngwende wa bango me kasi ngwende ya ba mama ezalaka na kati ya babar na bomeli masanga na bolati bilamba ya kotombola ka mabele pe ya kolakisa ka motakala mabango kasi le 8 mars ezali bobele bongo yango nde tozali kotuna kasi tokoyeba na mikolo mizali koya pamba te océan de la presse wa bino pe le 14 ou le 15 akozala pela ba mama bakosala mwa lifili na kotombola ka le 8 mars na cordo wa biso Valère tokozala bongo na fondation tokokita bongo sur le terrain toyeba na no pe kotuna ba mama nini ezali koleka na moto ya ba mama na sanza na bango ya misato est-ce que le 8 mars ezalaka nde kolata liputa est-ce que le 8 mars ezalaka nde kotombola mabele est-ce que le 8 mars ezalaka nde sika ke lokozwa molonga ni kobima na eno hotel ezalaka esika ya deboche to pe ezali na mama ya Congo alela pasi pe mawa na minyoko na ba viole pe kozanga penza limemia kasi tala mama ya Congo ayebi penza mayele te pamba te condition féminine famille esala pona kotuna ye mituna est-ce que ba sensibilisaka est-ce que bayebisaka ba mama to pe bango bazwaka misolo ya mboka Congo po ete bango balia yango la kotekela bato maputa ya talo pe ya koboma mabala ya bato ezali kaka mayebisi ekomela bino lolenge bobo mesano bande ko balandi tozali na biso kokene moke na suka pamba te awe ezalaka bobele miniti 15 ya mayebisi boyebi bisika o tozoka mwa minute pona ko analyser makambo ensemble longonya na ba mama bande ko bangai ba résistante oyo peda bo telemaki bolobi biso tolobi iyo na kobunda lokola mama Joël nazalaki surpris ya komona penza ete kotombolo l'océan de la presse na kosalaka makambo salaki tika nzambe ya lola amona yo résistante to telemi tolobi biso tozali ko telema pona ko sensibiliser ba mama to kozwa mosala penza makasi ya ko telema ya kolakisa ba imboka Congo ete Congo esengeli ebongwana pambate ata koyokola la pongi ata koyoko finga ata koyoko boya ata koyoko ina ata koyoko kena bandako ya bankanga koluka lolenge nini ya kolalisa moto nanga kasi ebete Congo e alimala mote Congo ezali sous l'emprise ya ba mona Rwanda Congo to ali na mokonza mboka te Congo to ali na politicien te Congo to tikali bobele biso ba résistant oyo to ndimi to cha moto na biso bakata pone kolo Congo kasi soki ba politicien ya solo bazali na Congo kasi batelema na ngonga oyo po ite toki na soulèvement populaire pour nini article 24 et article 64 plutôt et l'obamakate pona nini tozali ko telemela mayima bien mazali ko sala mate bande ko balandi mayebisi makomeli biso mama Eve penza atelemaki makasi na kotombola mongongo
bongo waye koloba ete eselemngeli enquête esalama na général oyo awutaki bongo kokufa mwana mboka na mokolo ya basi epa telemaki alobi te esengeli enquête esalama pamba te ndeko wana bato bakanisaki suicide bato bakanisaki makambo bayike kasi balobi général wana babomi ekoboma kasi ezali kondongwa ndeko na ngai bato ba FCC balobi ezali bongo bato ba IDPS tango bakotanga bato ba IDPS bako akize nani tango bango moko bato ya FCC pe na ngambo ya IDPS balobi ete ezali bongo bato ya FCC tango bakotanga FCC bako kize bazako akize plutôt nani boyeba ete bazali kofunda na baloki babale kasi wana kofunda na ezali mpona kosala théâtre bande ko bazali koyebisa ngai ete ntango ekoki na kabuya l'homme puissant oyo azalaka bongo na sima ya caméra kasi mayebisi mosusu tomela mwa mai topemisa yango bokoyeba yango na mikolo mizali koya kasi ndeko nanga la mère Mende mobomi la mère Mende aboma bato bayike boyebi histoire na ye na katako boyebi kasi tala lelo IDPS ebele la mère Mende lobby IDPS ekobela Tshisekedi te et plutôt ekobela Hippolyte Kanambe te po ebele la mère Mende na awande tosuki mayebisi ya mokolo malelo tika kimia nzambe tata ekomela bino merci na kabuya l'homme puissant oyo azalaki bongo na sima ya caméra l'imbattable l'incontournable on n'échange pas l'équipe qui gagne il est Kabuya l'homme puissant merci na monteur na biso penza oyo azonyokola mitema ya bato kasi topesa ye mwa mbote po ete azali na ye miyoto kasi kala te akokoma apita bodo mwana ya solo oyo alinga nzambe lokola mai ya komela est-ce que yo polingaka nzambe lokola monteur na biso tika kimia ekomela Pape J directeur recherche stratégique pe bon rétablissement na pare ya bemission bangai sango mokonzi ngai na bino tokutana mikolo mizali koya kila me plus 49 bokila lokonde fampekato alino moke liso ya nkolo que Dieu vous bénisse bye alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire